FM Production. FM Production. FM Production. Mets-moi. Ah, c'est là. Bête à rabino, bimi c'est la bino mechola. Yaya. Eh, toi qui te go? Yaya comme ça mechol. Yanga la combinaison. Faut soupe, faut son. Mais yenga nga sabo eshoka continue mais shumare. Mare ni sho ya mwashi. Yaya. Ya Papa ni yao. Mais si on même mbali chez go PGT. Oh, mais ndele tie bo eseke na bano mona binote. Tellement ngande na mema. Dala moi c'est boye bien. Abano mema partout. Na bien. Ok, so what? Najua kiti. Kiti ya wewe ni nguvu ya kimya. Bon moi chama swa komi malgré na makolpon. Marquez dans Ika, wale zendo kwa besinyo ba dessiner qui. On doit. Pousse-toi ici. Voilà. Allez. Après awa, nga mungamba le bino na uti kushure bino basi. On va aller dans un boîte là chez Monsieur Jean Maseka. Au bar de Pétronier. Allez danser là-bas. Vous aimez danser, non? Ah oui. Vous me même chose boîte yo ba chaka mishika mderete compliqué ngé. On m'a été sur le chemin na jo pour que je tina bimaka. Et là on va faire l'accepter que yo zaya ya zana ye ngana zana ye. Allez. Il faut dire qui quoi vous Papa, ça c'est ma fille hein. Moi, dis là. Donne-la sur la ligne. Bon yo balanda tata na ba. Oye pene lamba ba shodel kuro yo kangi. Si to kente to zonga. Mais t'es à seul là moi. Voici. Seul là moi. Voilà. Hein? Yam. Tele baka yambo ngwe. Azama scooter. Et chacun d'entre nous fait tout. Hotel na la combinaison baso. Baso, oui ni aza so côté kala na mai pa. Yo. Nauti ko nauti ko yuka ngai. Shoki na nimeki kuyuka kaka kambo ya mama na bibi. Wana basa bakamaradi ya nani ya mavyokile na nani tozana yiwa. Na meka kuyuka te. Barubi na bar bakiti zate yango mona afandi. Papa. Na bar bakiti zate. Baro za bakiti. Yango tindi o memayi ko na tele no mona mwa kiete. Ngana leshi na ngati. Ça va. Eza mabete ngana luba kiti zala kiti na bar yango na fandi nga kuluba na papa fallait que tu yono tikile afanda yo tele kende kende papa mamba soni kende to kuluba ni wani beza wori wani beza wori ma Jaka, junga bu.
kumeka Sasa bendeni nganda kunza kwa sababu ça va kasi ndeka para mungu bibatel Uyabi ya filo kolokosho. Na ya froko ko. Na zo mshete. Kweli. Azana mbongo na poche maringa dépense. Nandeni. Hata mimi una bari, mara yo dépense na yo. bana sona sisi na ye Wana hiyo mtu msusu za kubibila wale. nazaruya Et puis Tito, ça va? Arrangé. ba senga ki yembongo ya nini tango za kuleka mbala mungu mbongo Et pour l'indice, on peut quitter ici. Bon, na On rubo peut ya. quitter, sauter. Na rubo. kile place ya oto matuana Côté ouais, papa jamais c'est lève-toi. Yo peux atayo moko, moi na kuzo mbeto. Oh, Na rubo ya. koka sentiment. Machwaku. Toujours que les boîtes. Ouais. lève-toi Na boîte prends ton lit et marche Vite. Na boîte pe chez moi c'est ça là. Moi du boum bento bal. ah yo zal nini lève-toi prends ton lit Nassima pour ça combien d'années? Nassima. On va tirer le bochon. ya ya Na chayo liboso wapi? Ah na kuchayo wapi? ah yo fungula C'est même aussi. Vraiment, il y a musika na besoin na yebe. Au juste vraiment. Yona ya bon la kana bimba. toyelaka estate omoni kuna lokola bacoltan diamant cuivre manganèse et consort edie kuna ya bato baokufa butunu Ya musika yango te. Ya musika ngande na koma lokwa este na bino. Cha débattre na bino ndengai. Luyeya kuna koloba nanga azoloba na yo mais azo s'intéresser nanga. Yo po koloba na yaya mais azo s'intéresser nanga. Au juste nazo comprendre bino te na ndako ya musika. Ya musika vraiment moi si azalaka soumis de pas mobile. Mais yo ya musika nazo mona ngote se meki na ngai. Au juste ezanini. Bowelaka nini eza problème moko ezoleka na soumission eyaka soki mobali azolinga mwasi parce que bible elobi mari aimez vos femmes après babandi femme soyez soumise à son mari tikanga ntilio naloba il faut tika ngai mpo makambo tata na bino azosala bovandaka awa tokana eloko na kati ya ndako oyo te tata na bino azwi mbongo eloko ya liboso mpo akanisa tata tosoma ata mabele kuna na mpasa tata na bino akesoma mpe motuka yango asombi ngai asi na mata to bino to yoleki na ende gofano so bana motuka wana Okomata ndenge nini? tata na bino koma kobima be ntongo kozonga be butu yango pe mingi azonga kaba 23h59 minutes akabolaka na yo aza mobali na yo yo nde mutu koyeba yo nde mutu kolandela okotuna yo kosola na ye mais yo ozala na temps kosola bakoma komonena babebe kuna babengake ya fali nga na di seke nga na ketchup Ma bébé. Sinon, boy, so moni bazala na courage. Zala bombarder. On va pas Pourquoi les gars, non? Hein? Vous êtes là, yo za vraiment de yo pese vana bien yo ko isa pamba Zama le mabetan no vandi. vandi ni Mucho pa. toka bungi Yo asaliza tu mo sana to atendeni. Usi tana mpia kama kutoka pa mpamba. so mwingo sepeli obisa ni kia ye seke makama malamu eyi Yo za ramta na surprise. nayebisaki yo mbongo ezoya mbongo eya komitungisa te basurprise eza ebele navandaka boye ange milambo abengi ngai bazali na kati wawa naki place bazalaki parceke bazalaki Ako nando zero ya. Faut faire quelque chose na cha crédit. Kana benga nani? Pasteur José Malou. Ana Paris wana hapa na église ni wana Charles Nouveau. asimba o donc yesu ababi pasteur josé soki asimbi boye makambo nyonso ozali nango asimbi en tout cas c'est mec qui vraiment nga na comprendre bino te na ndako okomprendre biso te luka yaya na yo omoni ndenge ovandisi nga luka yaya na yo vandisa ye otuna ye yaya kese qui ne va pas na ndako c'est même oseka ata na koluka ya na kovandisa ye mais yo nde moto okosisa likambo naosisango na nino nga nde moto nazala bamedikama to mpe mono kanga monoko naswana nga na moto te nazoloba na mesala nanga koloba ndenge na boyebi nga ndenge nalobaka nanga likambo nini tuninga nazopesa ye réponse te mama likambo nio tata nazala alo otikopekisa ye
ya masaka makambo etanga tina awa ozo mapekisa ye condamné ya na ngai modelo ozo tuneza lokwa ozo condamné nga tika kokondana kanga mpona ozomona mpasi mwasi yokaka mpe bato yana yakande bekilei lokabi nokotiba tokoyena okabimela mais sikoyo tokovivre ka boye na ndako boye loka alingi tovivre na biso boye loka bafina camba tokovivre kaka boye ozoyoka yana bino azonyokolonga na kati na ndako nakanga motema nyonso bozotwaka ntango eloko bozotiaka na monoko ete mpo na barelation na ngai yana bino akomisaka mandia te na suka nakoma kobenga bamama ni mbenza basusu na nyota bajeni okito nakoma kobengabenga bango quelque soit mobali azosala nyonso ya moseka yo nde moto okokitisa ye ata asali ndenge nini ata alingi basi libanda metan yo oza akomikitisa na ndako peut-être akozonga me na lire oyo ozomemela yango te ye azomata ye ozomata tozokende wapi te stela tikanga yo kutu ndenge oza nozwaka te akotia sile otiaka sili otiaka maquillage nga akozwa ata akotia yana bino akoma moto ya mbongo akomi tete ndai mobali ya mama Rachel partout bakomona ye papa tete ndai azosunga bato mabota na bango ezosepela bongo ya papa na bino awaka bongo soki ye asungi bato mabe eza wapi ya basi ndenge mabe oyo mama mosala te oyo yesala deja bien bosana mama mosala nazala na mwasi ofungola saki nano ange milambo mama basepesi ngai na kati wawa osengi mbongo crédit wanda luka mbongo osomba crédit nga siko na yeli oyo ya koleka crédit zwa na nsimba nano teleki yoka tezela nano amoni makambo oyo atanga mo mosala nga na soni ere nyonso evodi akomoloba nanga omoni mwasi azosalela yo mwasi osala boye ekomosalanga atanga mosoni nakomomona ndeti comme so nakoma perdre kimobali na ngai nini yango krisa te obika ndeko na mwasi mpe ya mwa alekisa akelinga mobali na ye mpe mobali ne comme ça salela mobali ne soki moto amoni mobali na aza difficulté nga na osimba mbongo natika kosufra ndenge wana bongo eza bien leki no alekisa mingi nasepela na makambo asala te pwani boye naopesa bolingo na nga ye pasi ya mokolo azwa mobali ne so aza oyo ayebaki apesi mobali na ye tete nde akanga bana mwasi nde moko na sele sika omoni exemple baopesa tata bino azopesa yo soki mokolo kozwa posa omoni eyeli yo ebongo sikoyo naloba nini oyo tata bango azolakisa yango wana eloko ezangi kaka tableau na clé po banda kolakisa jili soki okomi na papa soki oye na butu ngambo na kozwa charge na vati papa na yo mama na ye soki eloko nini ezosimba te bino mobali quand même ezosala mabe na ndako ekoma lokola ring ye ken yo lita te ye keni te nga mpe lita te obosani kongo tata bino ndenge aza wana aosekanga partout alobi nga na oye alobi nga na bete mama yoka na yebisa yo alobi yo kutu kuna o ngai nakoma na batoile te mama wana nyonso yo oyokelango wana alobi yo naobimisa solo ya obisaka solo kinaza pemela tata bino alobi yo na nkuna ye lisusu te akomi na feda nga naza olibusa makambo su tata bino alobi yo nakangama na elamba moko nakoma toto skole ya kaka tata na bino azofinganga partout mwasi atie na mayele koleka mobali nayebisaka ye yokanga liloba na joloba omoni ntango nzambe alalisaka mwasi po azwa kote alalisaka mobali plito po azwa kote ya mwasi eza na maloba ebele nzambe ayebisa mwasi mobali ayoka yango te mwasi mobali azalaka ya kolala na olakise sikoyo na nyonso oyo mpo na omona ndenge mpo olobi nini po tomoni ke tozwa solution te na ndako oyo solution yango nayebisi bino na kolakisa ye oyo nga na sola na nzambe ye ayoka ngo te azalaka ya ola niki ezosalanga mpe bien te ndobiso ndeko na azoloba olobongo seka na susi na ye aa na posa nalakisaki mobali na ngai yango nalobi garde mbongo na yo héritier kanda wana nemoni oyebi camarade na ngo na très bien bazwa na ve na nga gima kobo bazwa créement baentreprise ya mike ya tellement vraiment bato na ngai ngamona osala de toutes les façons nayebisa bango balukelanga te sika mona koma osala aza makambo mabe bongo kasi okelukeli osika tiono osala olozwa na ongamona opesa oyebisa makambo agi makobo wana bavi na ngai oyebisanga makobo tenikisite pe garde mbongo na yo garde yango luka sala mama makambo makambo biloko nyonso nga nana eloko na oluka te
tolingana pour le meilleur et le pire ebanda libanda po ekomi na kati ya mariage te akieka simbati siko yaka apotika boyo poke kasi tobeta tourna ebonde na telemi boye elakisi ke kristian tikai na kiti ya fandi elakisi ke soki mama atelemisi ke papa azotelema te wandeni oza bien tokota kuna tosomaka bodi dino eza bien dino eza ya griffe ozwa dino ndeni kristian ata mpe ozaka bo oza na ngamo na linga ngamo na krakao modele ozaleli te mate na moto Ça va? Inès. Ah, Inès. Ça va? Inès, openza mwana kwilo bila mibota. Mama, mobimba. Mobimba na openza. Ina zo senga nzamba pese chance azo mobali ya bien. Kama na passion nazo mona te. Nzamba kusuna masito abana ya bien. Azo mobali ya bien mama. Akuta lokola Serge papa na bango te ndoki ya fina ngai. Akomisi bana lokola bangunia lokola batu moko baye ko botola ye mboka bana oyo ye moko aboti Serge azola la suna ndako te vie Serge komika boye bana oyo nde bazabo ko batanga ngamoko ko batanga ngamoko nakoma moyena change bilamba ezate babilamba nyoso ya sika so nazala nango nakoma oteki lelo lobi mwana bakisimo tikana boye ko oteki lobi mwana bakisimo minerva vina mwana so mene ya ekoma kaka boye nakoma lokwa mungunya ndako nanga oyo biselo non yo biselo ndako te na kisolo te Serge nezo kasolo biso moko to yo kasolo amela suma ina kopa ndako te tala netia oyo décembre uteka jwa matela boye oyo ezali 22 matela na tekaki 22 matela calcul nyonso lelo tukumbi ya janvier calcul nyonso tu esalaki yango babiki me yo ozobosana bo ndenge nini matinda sala obosana bo ndenge nini sala calcul calcul eza juste irele ezali awa eza place nini 22 matela 22 plus tala ozobosana makasi eza wapi makasi eza wapi otala te tala bien ozomona te boniko bandela oza na raison sikoyo etikali projet olobaki wana makonja calcul bongo sikoyo tobika na mbongo siko etikali papier msoir papier mouchoir pampers nyonso basala compte kasi pampers nyonso tokotisaki yango eza 50 pièces nayebi nde tokotisaki yango epai ya kende osalamisala kende nini ngana naposa sola na mama nana naposa sola na mama okusola nini biso toza kosala calcul bo tokosola te aza mwana mwasi mama na mwana ya mwasi tosilisa nani makambo ya osola nsima me makambo oyo naza posa sola meka sikoyo papa ngana obima omba kende nsima akende po ane tika mwana loba tosola na biso boyesani ozakuka te ozakuka te nayebisaka yo nini oyebisaka nini tito oyebisaka nini ya solo penza bonjour papa ngaku bonjour papa via ngaku conseil mabe te ntango mosusu okomonaki nga apesaka conseil ya mabe yango omona nga ntango navandaki na loetin non ça va pas comment on vend bien na salon on vend bien chambre salité solo et puis ndenge na bimaki ndenge na kuteli chambre via salité okotika ngo to okotika ngo te salité oyo okotika ngo to okotika ngo te mais na kongisi moto te non via
Naloba combien de fois? Naganga combien de fois? Nafinga combien de fois? Ozo confondre. Nazo confondre te salité nandaku solo. Papa, s'il vous plaît, Amine Aza, ce n'est pas bien que vous soyez. J'ai des comptes à rendre avec son ami. Tel numéro de Mazali. Et Talayo. Complètement Zala. Complètement Zala. Et puis, gars, toi, aussi Sangonanga Mbamou que peut ça Jocelyne Nzao. Nasalini. Jocelyne Yemoko Mutabenga. Nasalini. Jocelyne Nzao Yemoko Mutabenga. Nasalini. Nasalini. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Makam Nalobara, Nakosaka. Osa salité, osa solo. Pourquoi? Pourquoi? Bah yebi koza solo, osa salité. Allez dans votre chambre. Ndako posa kuvanda ngo ata nasali makasi nazonga attends navanda na ndako posa kuvanda na ndako ezate ata nasali makasi nyonso na bon je quitte le service à 14h je suis à la maison mais ukuvanda ndenge nini ndako regarde 3 jours qu'est-ce que ça fait et ça dit on confond les draps wana otika ki on a longoli na sukoli na changer bata lelo na zongi c'est pour na yeba ki pete ke rozonga lelo elo rozo le cassage na zo yeba teza molimo nini côté bio mobali na ngai kaka boye nanga nde boye omba alobanga nini kaya on na loba soit kiti yaka soit kiti mama ezali kama kiti te yaka omoni silana bakanga kambo omoni obare nini mpona nini ombalingaka te ngai nasunga na vandi lelo na vandi boye tovanda nga na yo ensemble omoni nga libala nga na yo sikonosa mabe nga yo ese mwana kobisa libala papa na mwana mama yoka loba omba omoni lobi nde nakenda nanga otaka marane nanga na oya silisa nyonso ya silisa kaka luba nyonso oza nango pusa luba nazoya nzambe tika na betelo mabonga moko pila namonaki esekisaki nga metika loba boni ozokate mama nandimaki te asalaki nini nini mama donc na mwana ngo akokana te donc nga na mokola mwana wana mama namoni ye na papa donc moi mon cas mokie boye donc bien te omoni na papa na tito oma yokubumisa mama ngai abinanga nini komeka koloba te ndenge omoni ngai boye koyebisa mama te nga nayebisi ye tito nayebisaki komisanga Tito, mama, azali na camarade ne pas ma fiokele. Na bana na nga mike basi na mike wana bango nyonso donc falozo bolingo. Ngabo esalenga na soni do na ndimete kina komona papa na ba position na ba buso ba bongo. Matinda kukumanga pamba yuka. Omoni ma fiokele. Apekisa na ma fiokele wana yoka kate. Mwana wana ma fiokele mutatangisa na école primaire. Papa tangisa école primaire. Yo ne directeur. Ça va yuka ngai mama. Tika na njo. Ngai shombo moni na tsushilo na ndako. naza kokanga biloko na ngai nakende nyonso oza charge na yo yo olandele nini kaka okoya kokufa avant vraiment makambo aboye basalaka na mobali ndenge nini mama limalakisanga ata mosonga na oyeba te serge tobandi ne banda tobandane toza bien toboti ines toza bien toboti jercot kaka nazoyeba te eloko nini esi mobali na ngai eloko nini nazoyeba yango wana ngoko explication na mopeso ya malonga eza te etanke ozosala nyonso ezosimba te mibali baza bato te bandimaka te ata ozosokole makolo ata ozolatisa ye ata omemi ye na kikoso ozonika ye nzoto nyonso ezalaka mabe yango wana omona ntango nga nazalaki na libala epa loetin lotino donc makambo ya mibali esalanga mpasi yango mona na divorsa na ngai ndenge moko natiki ye naki esuya epa antonio nzeka ndenge moko naki epa pichu lesanga ndenge moko yango moninga na mivandela na nga nazala na ngai esu na mitungisi te nazala na moto akoyebisanga te ke nda kosola masuba ke olati bien te ke na oyoka osolo nazala nango te nga kutu yo ozosupporte biloko oyo azosala yo boye vraiment ngai ndenge asali bo abimi 3 jours ake nga mpe nabimi nanga 3 jours nake rendez-vous tobi na ntongo bongo bana via okoka kokufa likolo ya bana okokufa likolo ya bana lelo soki okufi otiki bango na ozala lelo na envie obanda koyebake bana nanga baza ozwi mwa lipo ozwi mwa kwanga ozwi mwa elamba oyeli bango yo wana nyonso na nzoto esili yo na koteka likolo ya bana
mobali viva ne libanda via lelo mibale omona na ndako baokoka bino lisusu te bakomi na bango libanda ti bazolandaka basi ya bana mike na bato baolata boye eske nga nalati mabe omoni ndenge amfienga te queen amfienga atanisi oyo moko ke etala ndenge moninga aza asi afininga liso mais oui kaka nde tofandi bafininga liso mais désolé naoki osala o mabe te conseil na opesa yo puisque nalingi yo eloko nazoyebisa yo luka ozonga mwana moke Maman. Yaka. Qu'est-ce qu'on a $100 dans ce sac? $100. Papa, je vais non. Eh. Manga ou lukilanga ni. On peut se quoi? Ya maman, hier a ebisa ki ngai que azo lo moboy, azo sala, na pesa ye $100 wana. Comme ça, il y a un peu de temps et bon à remettre. Mais les hommes, na bande to vanda na ndako yo ozo mona comportement ya papa na bino. Papa ya bino azana mbongo. Mais asala ressemble lokwa za mbongo te. Akopesa mbongo lelo lobe ya opesa te. Nazo nyo kwa maawa. Ndima te ke papa azana mbongo. Mo okepesa ye $100 pourquoi? Hein? Parce que maman ngana boya papa singa ibisinga na pesa ye ya ozomsa poko parce que ngana ozana tension boya ndeni. Si tura na jape mutu njoto shenga ka repo. Oli ngani na shala na shari deja côté le lemberi na lembi. Pas rien ko kité, faut bandela ngo. Yo zo shala makamkule kana taino bondengo. Ta chambre, hein? Oh. Ojomo le chambre o makashi ma junganda. Ma mbonga na la posa na yo. So moningo jara na ba fier mo ya yo moko ujana pocha na ngayo ujana na pocha ba charité na tondi ndi ka point hein utondi te uria shosho batumba na kwang bona bongo umini mashanga wana te uria li shushu bumoto ojori ngoli ya ndenge ni poto ngana na mini na kuma ibe on bien azi to tika la pe oh tara taba pocho na jo cha bande tubima tuna ngai mais tout ndeni mama yo pe za ki place so za ta présent nga ta la tuna parce que yo pe place on peut za quitter to za ki abiso mbale ya se mbale siko amen sala nyoso ozo $100 ndenge bo pesa na kia moni makambo na kota ngote po ozo mona nga monde nazo bundana ko bimisaka mbongo ko lia ko futela kayo mbongo nga na sana mbongo muso ko futela kasi yo beso azo ina poko pesa ngai problème ezate yo moko ko tianga kutuna kati te ndenge bo pesa na kiango ndenge ko zwela ngo nga ne nazabo nazana mbongo muso ko pesa to ke futa minerval ona obunda ekoki papa bino nazoyeba te soki eza nini aza na mbongo mais alingi kobimisa te kikete lokola bapapa ya kala donc nayebi te ojete nzambe nayebi te naloba nini nzambe ibale omona ete eloko nga suka na wuti mpona tonda bien imo oyebi yango te kasi wuti yango ozomonaki bima na nzete to na nzoto mo yo otalaka age na nga te olingenga pwani ebe age nalingenga pwani bon yo po linga nga pwani yo kuto fo felicitanga na mutema munene pepe kale cha kufa na ngala zo sala tu yo reni zo tshela nga pembo sia zila kaka soka ye na pokwa apesa mbongo wana osisama lobe belebele okosala pe mbongo pas besoin de déranger ngai soka ye alobi bien soka ye opesa okosala mbongo okoyeba pasi ya mbongo ya kolesa bato mokolo wana okozonga okanisa lobi mama azalaki koloba azalaki na raison yo mpe mwana mobali kolanda kutu lokola papa na bino te ta nde toza etalinga te zwa soko ozwi te kosenga te nasenga te nini kosenga nga mbongo te
kosinga nga mbongo te unyokoli nga lelo nasiala boye mabe nazongisa boye omoni nzoto na nga ko imto osalela ngo oyebi omoni nzoto na nga imto osalela ngo ozomona nga mécanicien to mécanicien nasalelaka banga mosu biso motume mango ya solo onikaki yango ebi oza tata mokoli moke po ani yo mwana moke ozala mineur okende on paiement nasali déjà pesaka jour oya avant na telefone mela ba mili kakaka yawa bato baza te Tantine. Bana na yaki ombai no alanda ku Tantine. Ça bien. Fatigue, ça longe. Na na Tantine. Ça bien. Ça bien Tantine Belgique. Bonio. Ça bien. Na kwa mena mai. Pour mes artisans da kunoti. Yanda kunayo Tantine. Na yelo. Tantine bana. Tantine bolimbise. Ulale na kuonte za vwa malite. Tuna kama mafuta boyfriend. Ndino ni amai noto tondeni. Njoto boye vraiment. Pardon Tantine sukuni. Non mais la question nango. En plus quand elle a tenu yo moi ça di balle. Hey. Tantine Belgique. Na sina hizo na pona bima na mafono bila mingi bandu. Wala mtalingana la tabuyo no mbali wa gasheni. Mama Boniko, soki brola lingara ola taboy, ngana liste pela na ngote. Soki so moni ngana yi awa. Ye baka déjà ki oza mosa libala, zo liputa libaya lata. So moni ki kosa sa Tantine, boyi ndina boya maputa Tantine. Ndina yabuna za liputa te. Ta sopela masuma. Pardon Tantine, musanga. Na changer verre. Tantine. Usepele na mela mai na ote. Pardon, pemela Tantine bana. Lila telio. Merci, ça voilà c'est na yaki. Julelela motoka. Gake moya kentu singi musola sumbile nge motoka yake vuane ma. Uja mwasha pembe is option. Jeep ni. Mais vous êtes déjà au tambour. Vous l'aimez couleur, si ça va. Je vais changer ces couleurs. Bon, Jeep, on se fout les lames sur le monde. Moi, je vais étranger. Nous sommes le Jeep. Le Jeep à couleur. Rose. Le rose, couleur rouge. J'aime ta couleur. Mena. Si Mao Mena. Wawa. Comment on a fait? Petit. C'est qui Mena? Ah bon, yo vraiment, hein? Mena, non, pas yo. Ok, Mena. Ça va bon. Ça. Respect. Respect na moi ça monter ça va respect. Mena. Azali nani? Aza moi c'est ngai. Ça moi c'est loko. O mo tuki ezota. Tio bande lobo ezota. Tio telemi ezota. C'est dit bon. Kende to so, hein? Kende boso. Non, chérie non. Kende ezota. Mena ma grand frère. Ah, j'ai un problème toke. Yo. Toke te? Aboni boko. Ezali. Mena. Ezali na yo. Aboni boko c'est dit bon. Kende na biso bien kende nanda. Mena, ngala mona na mobala sana tika. Kende. Kende. Ezota. Mais ba ton so perdre so kenda que so komaki. Ezota. Dalita kende. Si tu m'aimes kende. Allez, Mena. Passe comme ça d'arriver qui. Mena, yo. Yo. Donc on a il faut bien voir Mena. Quand même respect. Mena. Dès qu'elle veut le site, ouais. Là, elles ont solo là, moi c'est plus toi tu viens. Là, tu peux m'ailler les toi. On va m'aider. Mena. Obi, dis-moi. Yo. Dis-moi. Yo. Mena. Mena. Oh. Mena. 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 Nazwa yo.
Maintenant. En fait, je sais pas. Et puis, on a ça de façon que Nathalie Saïe, que cause la plaisir yanga na ye. Mais c'est comme si Fifi a na compréhension te que nga na za la posa mwana. Est-ce que toi tu peux comprendre ça? Et maman Zawana nga pendant que nga na zoka souci pour na mamunanga, ya vie nanga venir nanga avoir des enfants, un foyer. Maman zo kontene Fifi. OK. To zela Nzambe et Nzambe aya à côté mwana libumu. Ah, les femmes. Omar, avant moi je comprenais ça, ok? Je voyais ça normal dans le sens que topé Satan, on ne sait jamais. Nous avons reçu la bande de pas Fifi, pas comme Nazemi. Mais jusqu'à quand? Dis-moi. Pierrot. C'est vrai, c'est difficile aussi. Hein? On a couplé. C'est moi couplé dans la monde. Hein? Non, il faut comprendre. Hein? Parce que. Baka, ils ont partagé de ton côté et puis de son côté aussi. Moi aussi, en tant que moi aussi, j'ai un souci un jour. À mon fruit avant de trahir, c'est tout à fait normal. Mais toi, en tant qu'un homme, il faut savoir comment faire comprendre. Quelle compréhension. Et c'est ça les femmes. Et puis, Omar, elle me demande Naluka solution. Quelle solution? Dis-moi. Solution de Naluka. En fait, le problème est que na Fifi, quoi qu'explication n'y a sur PC. Si on a balolé en haut, na sens nous sous, dans un même problème dans le passé avant la latence. Vous savez que c'est tous les jours on a comment déranger manger Mitterrand moto na Nzambe. Ok, Mitterrand moto na Nzambe vous avez des troubles. Et puis sur donc attaque tout à wapi téléphone na ngani sonné sonné sur mon nom na mettant ça comme na zoua moko insupportable. Na preuve où il y a monité, elle est là tout le temps. Na ba téléphone na ngai faluka nini koti bilamba où ngai mettant faux sur la ti pantalon longoli donc elle est tout le temps na ba poche et l'autre luka ka e banité. Na comme tout na basi ezani finalement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais attends, il y a accès déjà ou quoi? Parce que mon temps comme on a téléphone non atalaka Omar, sont comme ça. Mais c'est mon amour, qu'est-ce que je dois faire alors? Dans un autre robot il a été. Mais il y a que ça là on a jalousie, c'est ce que moi je ne comprends pas. Voilà des on ne comprend pas. Vous savez, on est bassi, bassi dans la compréhension là-bas. On a la monnaie qu'il fallait au départ, na début, yonde au même na le kolomoko d'etima. Ba téléphone à simbate, Babylone nous sous quoi? Parce que tu es un homme. Le fait que tu l'aies déjà accès, elle va te contrôler et puis on la jalouse. Na meka une fois, ma camarade. Mon nom il y a téléphone. Ouais. Ne touche pas mon téléphone. C'est ça. Dès qu'on met un téléphone à nous tchaka partout à la maison, ne touche pas mon téléphone. Ça allait être quoi alors? Et comment va rapport tout le temps? Et comment va rapport? Pourquoi je vais laisser ma téléphone en l'air? C'est le problème. Ok, tu as bolé, tu longoli. Et comme yayo et zayangai, mais yaye si que comme kofuyende. Ne sais pas quand même comme sous la téléphone. Boy. Nazotalia, là, la porte. Nabimara, nim, te et vibraki. Téléphone, la vibreur, te hein. Nim, on a mon appel manqué, zati. Il faut ça. Ah ben t'as mon appel manqué. Ok, namoni. Mais attends, mais tant c'est pas qu'on doit troubler. Bon, toi, moi je suis sérieux, mais puis on va gérer côté gauche, droite. Mais il faut quand même. Et là, on m'a bépé ta route, les téléphones. Là, on a atala. Pour éviter le problème, mais le fait que jalousie est matin dans la zone banga, parce que obi les solo ya moi sur bon mobile na école jalousie na end. C'est maman bon. Vous t'as comme ça tout le temps na la télé bokati. Hein? Oh ya bout. S'il te plaît, coupez ça la foudre de conseil. La foudre elle est tellement trop, on a monté ma doukou de Kuboete, je suis pas yo. Nicolas va comprendre la foudre, tu connais tout que la tambour la foudre, tu vis comme la foudre la vie. Non, bien, mon cher, tu fais yoka moment très important dans nous, on a boité, on dit bien. Tu fais na Fanny Sumbuka Maréchal. Tout solo dans la mer. La mère a dit qu'il va ni ma fraîcheur sur la mer a boni poto qui hier va dire qu'il a foutu là pas de quoi faire sur Buka. C'est pas normal. Il a des couleurs. Pas bon. C'est une décision. Yo, c'est bon. C'est bon. On y a ma ça.
osakananga Faites bien comprendre. ozosakananga eponi boyeko oboti no mpe courage omoninga oboti no courage boni boyeko tala omoni yo ndozana ifola nanga oyoki fola kanga no yo so dépendre nanga mpo ozobota na courage okutinga otelemi il faut avoir de réserve. obebisela nga yo ndoki evi na nga papa na mokolo na autorisé. etali yo te c'est mon mari c'est mon mari donc faites attention nayebi sur so yo telemi ndengo otelemi boye nayebi sur omondi ozana zana omondi ozana meka kolukanga bébé s'il te plaît s'il te plaît meka nan kobenga nga te nga na obengo ti même na monyo na mobali mena boyo te bena na ngai na boyo te bébé s'il te plaît bébé chérie même na monyo na mobali mena na boyo te bébé s'il te plaît mena tala chérie bébé mena na kokate mbala suka na monyo te nous sommes nous pour parler ça biso boyo tonde nilo gifle yo oregrete lokote okileboke bebise bashida na ye c'est bon yo sali babusoto na yo kuna mwasi nanga sikasiki moni bino bono ba mikie yo moni ngai musobo na kote na ngote ya sa na na contrôler balanga ya mo fa mo no okayina niveau mwasi abeto ambata boye moni basi ko la bino otika na ngala yo na ngala yo mwasi nanga siliki jana yo mwasi oui okokaka parce que comme ba rouge ba mbata ya tiko tiko c'est c'est comment irema ke c'est ni motani ni amoni mena na mbali abombi ngana ko santu yo la musika na kima musobo na bino oh madame na bino na comprendre bien amoni mena na papa mo batelemi bomba na motoka yaya nabengi mena tanga sedi boye eke mena wanga ninga mwena benga ndeko naye naboye koloba c'est du bon yo to bebike mena mtasela ko nyoso otomboki pourquoi mena okela okela ninga be mwasi tanga siliki siko mwasi tanga na bondi mwasi tanga yona kia kosa yaya nga ndeko na bino naza na problème chérie donc na vu ko bana na banda buringa nakutana na baproblème mais ya turo chérie quel problème kasi J3 chérie J3 na jui bate soko tari taine na raisonnement na makambo joluka na nchoto nanga omona ke tai wana mikoshaka akoshaka nde bato asari J3 ndenga jabongi shoki yimba na kofi shoki wiki te akuyima do akukucha mara wiki wana za kulubayani ya kiyanje kidi mais J3 ako omonda batu ba mataka nche ba mkatimbira ba mataka bu ndenga kisimba ka ba shoki wiki kumta ushimbo bongo faut kokishangwa kokita ozalaka lobo bwana na lobo te yaya tala taille ya J3 tala 8 ame J3 A8 asana kati usoki kati menga za kukamwa yo makasi parce que mwana mobali nyonso tala joana un exemple ya Simon Mashamba mobali ya mama Denise baza na Paris wana soki mboka na bango eza kote province kuna aza mwana mobali me soki aza na mwasi na ye okomona Simon aza kokende na ndenge ya leke eplace mpe mama aza kosukela lui papa repos
ebongo ye kutu aza na mwasi omwana Denise boye mwasi ya monene ya mbinga mwasi ya kitoko na yo kimbindi nkulu na yo wana ozala eloko mokushe wana ya tuyukana nani omoni moninga soki aza kosenga conseil fo topesa ye conseil baide fote na ye mpe yokanga ye yo nde oza yokanga solution eza moko avola ntro gagner madiamadi bana oyo balekaka baza bana wa bana bamemaka ngo na motu baza bana wa futu moko amemaka nayebi te soki forêt équatoriale ezalaka na maboko oyo babelaka boma mama lukanga witisa bana ya banjeti bana oyo batambulaka na banjeti wana tala na mokushi ye wana bakisa tanef fana memi disika ya tala ozomona ngana munduki yango ya ndenge nini biso bana baza kosala na biso bino baza kosala na bino ngai ozomona oyo ya ngai mwasi mais ngai aboyaka koma rouge lokola eza pembe aboyaka oyebi nini ngai eza bien tito afana ye kosenga bino conseil nabengi papa emeta na bana ye azalaka na États-Unis mobali ya Gisèle Beauté Fatal mwasi oyo atambulaka na Amer 3 na États-Unis papa ema yebisinga abi te papa soki omoni mwasi azosala bongo seka alingi yo te mpo na États-Unis nayebi bato batambulaka na Amer mosusu eza nani Nasi Mokwanga mais conseil ya kitoko ya mwana mabe na yo lisusu mapene kuna yosala wiki bo bana oyo yozuda olingi kubia tulo yo omona kaka mwasi boye wati kubeba omona mwasi boye mashwako bino undire bana mko bajomo na yite choko bajomo na musicien choko bajomo na bawo ko bajomo kasi maneti yaya bonyo mama mwasa ya bombo Numa zui bombo ya mwana yosi wale mata mata le problème c'est pas la même aux gens excès ya ba pas ils sont pas mon exagéré et puis là c'est très mususu ça n'a pas payé baraté moi c'est déjà mutu wa kukamila kwa kukamila il faut pas kende na mukende ni qualité uyebe bango siffler so mutu azofila bango bali siffler ayo siffler bango eloko eleki yango echatie kitangu kukende obali kulia bombo oumila te omoni bombo ekusali ou bien na place okendaka babombo fixe nga bombo naliaka ote mpona minwe carré dentaire ngai eloko nayebisi yo banzete nzete ata nzete te tito nde atambulaka na bakitama ata na poche lukula bakiri dan tito nde atambulaka lukula bakiri dan lukula mwana moke bazwilaksoaabandilaka kolakisaka yo omoni ngai naza professeur na yo yaya salina yango na mangi lipa kotaka na bapa tito yo binaka bale oza komona yango na mangi lipa ika professeur nyonso soki aza kolakisa moto eloko atindaka élève akende élève ya kema wana ekende zila yaka kema landaka nsima moko ya mokusi boezala ozokende komama soki marquez le pas seulement n'ayez pas peur n'ayez pas peur là non mais oza libomokia kala japa fika leto de libomokia non allez kozala chabu mangi ni pa landa ngai otema bongo kotawa toke allez toke kotawa omon ngene soyo allez toke kebana oyo ututo yo mabiokela eza mwana mabe mabiokela akangi boye tala ye sikoyo ya bakangi boye akotisaka
yukela kwango manso mushima lokula batayere ngala kututo pambo pachile lengi ah bon tu yo ya jo pambo espera kage poisson mon ne funkane yangwa te moi bon tellement petit Jacques Fanda ukatili umwembeti obomina nde obomana barose nzolose la couleur mais yo poseli couleur tala yango ekoti ya rose ya na top ayo eleki obomina makasi boni na ndako ndenge nini mikolo oyo bovandi ndeni periode yango ekendeni Rabi ne change pas. Witi na kwiti mama. Witi na cute. Ba foke. A changer la nete. On a rapi. Mama enga lima vraiment yango. Nami omoninga nabona nga bakaka nango tango yebisaka nga pona nini mupanzi pembeni yango naboya nanga biloko naboya nanga ba dérangement na préféra bon ça va ça na été mulongo nanga ekanga pona limi kanga banga ndenga no banga penza bato babanga nzambe babanga pe mutu mokili nini yango boyeko nini yango boye désolé de gamanga te bonjour papa bonjour bazopesa bonjour ozaka bopwa nini lima oyebi ye te ozobete bakara lokolo oyebi ye te ayaka te mponi bacomportement boeza bien te mbote bazongisaka na makasi te so moto azongisi te seka alingi na ye te nalobi tosali boye emere ya sawa mwana yo mobali oyebi place aza te azaka mpe moko bon degama ndenge na lubobi lobaka nazoyoka te loba ozoyoka nga ekomi loma bozobaka degama nabi loba nga na bimi naki otala noko wili maputu na Blaise Domingo Fashion na Baka San Luambo monstre kopi bauti Lyon bazo ulana na frati oyo kwe tellement bayeri nga bilamba na kena jwangu nanu après na kende musala mais na lingi ba visiter te ndako na mkushe yangu wana au yaka dibana uyaka kushala ki camarade na baya ko utalu te soko ba utalu laba ribanda tuyukani soki bakutalo laba libanda ngaye mama edegama ngazala nga libanda te na ndako na bien la donc naleki meme ekutu bato baza bamarie soit disant mpa ya mibali oleki bango na chapeau degama ozomona genre importance oza ndako na ete ça va ok merci on verra ça. Okay, merci. Impossible maintenant ça ni na sina ndima ibala babyo fondi batina suka yonga pe na ndimika tina suka mama na usani ndima no tina suka ti ngana koki ko sala VCT likwa mobile ngana koki ko linga te ke lobby tension ezwanga nga limana kufa koki osala ngo te le lobby no basi mabala bokoma lelo tension boye ba palpitation à cause ya biloko ngai tanke na mona ki ezo simba te libala ngo ezo simba te na déclarer que divorce nanga na bimi na ke melelo na libre nana muto contrôler ngate nana muto ko tuna ngate ke nana muto ngana ko tuna te ke olia ki te poanini to muto ko loba nango lambi biloko eleki mungwa batunyo so ba lia eleki mungwa te milere ya ye ko lia biloko eleki mungwa nana ete na bimi na zongi na ngana lali na kimia pongiti 7 heures na la muki na dérangement mo te
tosani kala no motema no na mikumba na yo mpe esala opasi te ndenge napesi ye mbote ya boye kondima désolé na ye mpe na mesana nango esalingi elo te omoni nyonso asali wana esalingi elo te ekoti koto ebimi koto ezalaka te wana ekominiki boungu to nini yango papi eza nini naokomprendre te naokote te bongo mpe te poni problème ekoma na famille nanga te problème eyaka na famille nanga te kapa na famille nao engolakisa nini nyonso wana balobi sobo babi balingani pour les meilleurs pour les purs ezalaka te na baye famille no makasi eza mpe nini yango si je comprends bien yo sikoyo okanga ndoki kovanda ko pembeni nanga te kwa bandoki bato ezalaka soto biso tozwi mbongo maladi fe kota na famille na bino biso tozwi mbongo yo fo kufela eza nini yango soni biso tokozala mpe yanga na yo mwana nakobota na obote mtakala na baya famille mpe na baya libala nafongoli yango bien navandaka tamula ye nayoka moka richesse nakata paris ayebisanga papinga le bourgeois tekasomotelisabelisapamwasi wana akomemona bonheur mosusu malheur makasi na bomana na famille na bino toyoka nani akufa na famille na biso tosi toboti komede bana oyo bakufi akote malheur obengaka nini bakometako mbongo bapesako mbongo te omelaka mai te omelaka mai te okotanduza na ngai parce que problème là c'est bon ngana mutu na invataka ngo na la muki aucun problème et ya kanga malédiction na robima atenda kozela moi c'est zamba tele okenda musalo tikela na na zemi na ngeza ma passe na kota prodige na miracle nani oyoki donc ibana nano ba muta mitemba ngo prodige na miracle le miracle ndako okowanga te c'est de fait na yo na miracle na yo c'est de fait bana ngama pasa bolinga makilete na komoka pema nani bana ngama pasa bolinga makilete na okapema dit na biso ya blessing sans a besoin de c'est la deuxième tour à récupérer récupération et pas la récupération ah on a biso bien miracle on a soki la police wana ah te na mwina ngati allez emballer les histoires famille à malédiction famille mon ma paix yango bako avant kokota la famille faut qu'on vérifie kota la bien na meri pema na jo yiso me atoka fanda na ngwendo so yo mona ngare chauffeur il faut na memo na re so ka dia wana komto décrété ko kumsanga na gambina na kati ya wi tina suka tina li fobo penda sala ka pema kambuna ya tai na yo boni boyeko o nenga kwano ebaite mais jour de bouchon de ngayo na ndima te ko usha ndongo ja na jalaki na rendez-vous le na deux couple ya show d'excellence à Komangala na mochi na mama Chantal Mangala na Kanimbu Yamba na mochi na mama Marimbu Yamba fallait tout kuta na to solula mais yo rienga ta na rendez-vous ya Nadine Kekutiende à Paris Nadine Kekutiende na Paris yo bo jana na rendez-vous do turiani te je toi tai no ndi mato ko jala buye bon no tuna na yoko camarade te ndeko te ba on est pas mécanique bon no tuna bon yo no jo mela yo mto mela on jona meribo yo mela on jana passion oh cinquième na lango wa yo jawana na lango umoni yo uja mwacha vina ngai mafyokele betani onde banda elima te oyo o mutu nzambe abosanaki kosala mafyokele nzambe asali bato bato etikali moke matabisi asali eloko oyo ye nde ozosolanga mbala ye nde ozosala makambo te olakisi mpe afyokele o nini
mama ye mibali batondaka te mibali batondaka te ngai malaminga dekama nalobi ya malembi no mibali batondaka te eloko oyo osolinga eza nani eloko oyo natuka kutu koloba te mpona omona te na soki ozobenga eloko aza eloko ya matelo donc pepe kale bazalaki yo koonéglige eloko abonzambelanga mobali nanga obungi nzela ye te change nanga mosusu na libi na ngai ozwa nango mwasi me ye te papa oyo nani oyo kisimbi mama tika makeleli maviokele oyo aza kisimbi talanaka mwa libongo na ye tala ye mutu oyo mutu soki abeti yo ozoloba mo so amabetanga degamanga amabetanga maviokele lelo eloko yo salinga omoni nga nakotika te eza na retour nga nakondima te okezwela ngai eloko mbanda eloko oyo tokotala nakolakisa o maviokele ngai oyo eloko nini talanga nanu nakozala jamais kabine courant maviokele talanga bien maviokele nayebi so merci eloko salinga tokokutana nasengi yoka merci nasenga kopesaka te merci soye libeloko azosoldaotikala na bari na ye nanda tokutana nakimisie kasi landa ye ndoki mibali bandoki bino mpe basi bandoki sia soki afese eya mpona bino biso totambulaka na ana biso na sie bino boyo kobatsa fe wana wana batendeni talanga omoni ntango ezosimba motoki ezobimanga eza ya motoki ya molo ya bonzambe te eza motoki ya ndenge okangi loboko finalement tisululu ekomobima yango motisululu ezobima senga pembe boyolu franchale te omoni soki kaka olongoli maboko na nzoto na ngai awa tisululu etiki nango mpe lokolo oza na ngai na nzoto yango ozomona tisululu ya motoki ezobima indépendement ya volonté na ngai aza tellement troublé na baproblème ya mosala ndenge babengisaki azokende na mambo ezosimba te akomi ndenge akomi wana akomi dépassé amoni mola vanda ye mte amoni beau frère ne abimi liso bakanda bato ya mosala eyeya nde mpa na biso grand frère na yo soki aza na problème ya mosala ifo ayebisa ngai epuis eloko namoni mabe azobengo niki azobimisa matama pourquoi abimisela matama te chéri oni ya kobimisela matama ye kwazani mbanda na yo te napekisa otovanda na tuma bankanda balabala ozomona bamiote ezoleka miotare nyonso misu kaka na nzoto nanga ndake ngai naza na besoin bango batalaka ngai abongo nini bobata yo ozapesa bobata kosika te oyebi ke soko opesi boye na kolemba yango ozosala biloko ya miotere wana mon frère na mpona kotalisa bino mibale ozana ye mosala eza eloko te yango nga mpe nayebisi ye kuna bofrane wana mbongo ebele asala apesa bia ondelo mosala ata kosala te ngai nako kosala entreprise ya mobimba mpo na ye ye akomi pdg voilà te yako kozala pdg te ye kozala yo dg ye ako kozala ta directeur technique mpo modele asuki na ye ekozalaka te
Matinda. Boni ndako. Vous allez bien? Bien qu'on t'a pas passé. Il m'a passé. Tito zo kwa kakate. Lakini pale kinangai koloko so flow. Wazana mita. Abilanga ya nangai fana ka kimia. Fana kimia ko shaso. Mina zo mala shaso meza ke kimia saka kate mama. Mona ngomba ya yeko yebisanga. Akuti papa nena bana miki. Na kamana. Baso tambula. Abini kamane wana yatalisa mwana wa klasi. Na mbula nyinga. Mama na mkeko. Kama tito ni kuwate. Akula nika kwiti. Donc makambo changer kaka nyosa dona za liste. Ngaye Mama Tinda yango na yo Mama Tinda na Mama Degama na Mama Moseka na Mama Via yango mibali yango ba moneli no bino boye pona nini yango ngate Mama Tinda conseil na zo pesa yo mikolo nyonso na sina pesa Mama Mama Moseka omoni mibali na bino ti bazoki na bana mike mokwana na moni Tito mobali na yo na mwana muke ya 17 ans Beni Misamu omba kutu mukolo nde basi mobali na azobima na bango valeur na bieza wapi na yebi te eloko nini ezomema bango libanda na sokanga lokumu kaka po babenga bino basi ya mabala na kati ya souffrance na kati ya minyoko na kati ya kolela et les meilleurs. Botika pour les pires, on a pour les meilleurs. Pour ceux qui sera pour les pires, on a pour les meilleurs, on a. Des token d'aller boulot moko. Mais mukula mutu akufa mutu na tourna ye. Bon so mwana, na wewe bo malibala. Mwana, do so kana bo malibala. Pona za kimia. Na tindi bo malibala na ote, ajo yo kende ko bo malibala. Pe omba oyo solela na omba na bébé, mama bimba ndenga na akoki meme pe aja ko bala ko kenda libala ne pe avanda. Nde mono yo monele passe. Lima bon soso na ko soso ndenge nyoso na sosala. O mwa za saka na libala sa nyoso. Yeso na so keleka. Siko soso za kana bo malibala, ona za nga lesi. Mama makutu libala ya te. Rendez-vous à 17h na lobaki na yo tokuta na kuna pa na nga na yo na Degam na Via na Moseka tokuta na kuna 17h epa na nga oyeba eloko nini oyo yo okoki kosala netini bobo mama bana na bino te na boyo komema lisumu epa ya nzambe bomema mabala bobomango te lokola bino moko bomibeta tolo ke bofanda na mabala na bino bofanda ntango namonaki ke esimbi te me ngana na lobimaki na ngati na bimi na tiki pona zande na zabwe tala santé na nga na bino bato bana mabala bozo milela nanga mutu na mivandela na tini bobo mabala na bino te tanonga nde na sa mama Tinda na mabe na mabe te kasi pona nini ngana bonjour mali bonjour bébé de moi Oma mama boni bien mama Tinda akoli nozo mone lokwa bébé ayebi tala lipati ayebi tala koluka mafuta ti ayebi tala ndenge akoluka pe lipapa na ya nzoto ebongo sozo lokwa bébé bwendeni nayaki banda kala bébé nakomi kutu kozonga na nga nazalaki na ndako naokende cour mapesa mwa okumela te oyebalera kozonga oya olambula papa na mofufu yalinga kolia fufu totosa kaka mama totosa C'était nana retard maman. Kasi tena tika mbolo kwa mesa. Ma nda kufuta transport. Saka wasamla ndenge na tebe ndiko fanda kana mabala ya nzala. Mabala ya nzala ma. Transport. Kasi ngo yo lowe. Otiki dibala. Kani yo kasi ngo kinga na solo bana ngo peka. Mama na pena kaba kakana ko tunanga osongi ya ko kwani. Oba ko pesa nga ba rapport ba mone na ba coin. Monsieur le topesa bana mo ya miti. Katoko mabala te miyo komi. Tonyoka malisusu te o mobali ayaki te o mobali bakuti kuna na mwana moke mama Tinda rendez-vous lobi tokutana kaka lobi na 17h nena na 17h OK antona usala tu na usala tu na ya ça va na boya OK madame merci c'est la dernière section dernière section. On est en avant de l'eau, on a la première section. Oui, bien sûr.
tele ozomona nde na obimaka mingi jamais okosi tobima biso mbala esi alino obayanga lelo osate kasi yango moi te navandeli bilongo mpe belika nano te kala te natik demasi nalembi na kolembi atika miboyoka so intene evandeli yangoye abaloka te bazala te blandine nasona bole eza problème ata tosola ye avandi wana eza problème eza masolo ya famille nateka masolo nyonso tokosola nayo foka mwasi nazala mpona teknopide nakota na famille oyo oso nakoma botela eza na oyoka na oyoka te yango yango agrave eza oyo iya koyoka te broli naposa kosola no ke ndeko na ngai blandi yokanga soni ko ena ma problème te tante notikolo okititi chaque jour so na ye nakuta oko elatela mabe mwasa libala jamais kolataka biloko ya belbiche est ce que problème ezali broli moni tokosombi awa maputa pardon oya belbiche soka ye alobaka ere soka bilamba nyonso nakoti tantine tantine de moi tosimba leki na ngai yakosimba nga so nakola mobali oya mobali nanga mokolo chéri d'accord j'arrive nazoya belbiche boyepete eloko nini ya spécial oloba kasi naoyoka kasi boli ozalaki keso bafuti yo okoma na mobongo na bamwasi na banole ya belbiche bafuti ngai osalaka mosusu te provision na ndako mama eza te ndokoma kolataka lipapa moko oyo kaka nasenga koyeba teke ya nanga kuna aza na pasi nakememela ata mambongo ifo wana yakaka nalongwaka mpona yaka kosenga mpona nini ebrole ochange boepwani mwana mama na ngai non ya belbiche eloko oboyaki blandi na vanda awa mpona makambo mbongo kaka nalobi so mama bango to ndeko na ye awa ayesenga mo ayebisaka yo yango natuni te eloko yo oboyeli blandi na vanda ezaka mpona makambo mbongo soki osengi mbongo osenga mbongo na miso ya blandi na oboya napesa nalingi biloko te zelaka soki otikali na broli ngai te broli nini lakisa mwasi na yo so na ye ake nazosola na yo ndeko na nga nalingi biloko te nalingi yango ata moke te sikoyo alingi akabola nga na yo tikala na mwasi na yo natuni soko omela nini mpona meloko oyeli mpe ozwi te oweli kokende tikala na mwasi na yo pesa famille na ye pesa baleki na ye ngai ya ye oyo natikela oyo balibele okipaka ngai te tikala na mwasi na yo non il y a pas un problème c'est pas grave non non komitungisa te basinde bino basinde kozala komitungisa te eza problème te eza problème te allez 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 comment t'es beau allez comment arrête ah chérie non arrête chérie. présence na bino botosi mpona rendez-vous oyo toyokanaki nga boya bandeko na nga basi tokoli tokomi lokwa famille mais kotala bino basi kitoko boye mibali na bino na kati ya bandako bomona bino eloko te yango wana omoni nzambe ayebaka nzambe ayokoka kolela biso basi soki otali baveve baza ebele na kati ya mokili oyo oyokaka kuna akufela mobali akufela mobali mpo na nini mibali makambo mabe bazotungisa mitema basi
baza mitema mabe mingi yango mpe bakufa baotika biso basi tolia yango wana bazokufa bazotikela biso bana biso tolelaka bana mpo mitema mabe eleki bango makasi nga mpenza ndiposa nango eza kaka nini nakoki kosala po serge nanga azongelanga na ndako naza na kimia te naza na esengo te serge akomomona bana lokola bangunia na ye ya liboso azoyeba po eloko nini eleki eloko nini alie mobali ya baluka nde bomonaka bana na ngamiso mobali wana donk nga moko yango bomonaka moye nalata eza te bilamba nyonso nazalaka nango Emily Nzemba asalaka mwasi ya tous pepele ya mbetolo azalaka na Londres asalaka effort akotindelanga bamétrage Bibi Finesse amosaka mi mayumbu aza na France autaka Angola bakoma na bango na France basalaka makasi akotindelanga bamétrage mais moye nalata eza te okoteka ndambo ofuti avance ya Minerval ndambo osilisi ndambo ofuti Jericho ndambo osali boye ndambo kolia alingaka koki mpe sokolia te komela ta mai ya ndako te bandeko nanga bosunganga nalingi koperdre libala na nga te nalingi kokabwana na mobali na nga te nazoluka simple solution nini nakoki kosala s'il vous plaît fia solution eza nga nde omoni nga boye bino baa mabala te me bokokolala pongi te ke bolali banda olali 20h 6h bokoka te pongi ekata bino 3h mpo bokanisa ntongo elingi etana makambo elingi eyelanga eza bongo mama Lima soko to solution yango ozoloba tokozwango ndenge nini tokozwango ndenge nini mama yo biso ose epa na yo mama biso tolingi tozwa solution mpo pasi eleki nga kutu na oloba nini mwana kaka moko tobota mpe ebele te so tozalaki ata na bana ebele tolingi toloba ke lokwa charge eleki mwana moko ml mais fo mona papa akokopesa mwana ata transporte Minerval moyen eza te nayebi te nabengi ti bandeko na nga maki makiese na mobali na ye nani sembadi na Belgique nayebisi bango botindelanga ata mo eloko mpo ngai awa ndi mbongo ya transport eza te ya mwana akotanga donc nayebi te bongo ya mobali na nga eke kote nini balesi ye nini nayebi te mama zoyela biso solution na mabe te solution oyo mobali na nga azonga ndenge tozalaka harmonie ya kala mai de gama nazopesa bino solution ya malamu mpe ya bien omoni mibali na bino bazokendeka olinga bana basi ya age ya bana bino omoni mwana oyo neso oza ne na ndako wana nde bana oyo mobali na yo azobima na bango oui ozokamwa te mama tina kokamwa te via bokamwa te wanganaka me ngai nakangi mobali na ngai na mwasi aza na age ya Ines te Ines wana aza mwana mokete oyo nayebi te soki aza mama to aza koko soki aza nani na ndenge nini tala mbanda ngo aza kaka awa nayebi te nazokoka kodetermine te aza mama aza koko aza nani nayebi te soki demo mibali yango talaka mwa libama bazoluka nini bazobosana peke biso mpe tozalaka bana mikile balulaka biso tozalaka ndenge nini tozalaka jeune fille nzambe nanga mibali kambo nini bebike basi wana mpe bakoma mikolo lokola biso tala makambo bango baza mabanga bakola te bakokola bakoma lokola biso matama na bango mpe ekokita bakoyeba tosalaka bato mabe jour wana nzamba kotala mama est-ce que bosi bomona l'église so bazopambola mabala babenga bana mike baya kopesa toli na libala jamais si bakobenga mikolo baya kopesa toli mama ebino bamama boya kopesa toli expérience lokola biso eloko nde tokobanga twana expérience bana wana baba fondation mike baza bana mike baza kutu bato oyo bobino bakoki kotema liboso na bango te baza eloko te solution yango oyo yango wana naye koyebisa bino bokoki kozonga mpe lokola bana wana nde elateli krovia yango na oyebisa bino bamama botomboka bokota molongo na bango na ndenge nini na ndenge nini ozotuna nini otuna nini kimikolo na buku ese ntango otambola bakoma age na mbunzu mama na nzutu ya biso mama tala tanga mama tina ndenge na tambo ele oto nalobi ke nalata mpenza boye nakolata te nakolata te mama naekoka te nini mwasi aza liboka pilipili esilaka gazi te kande naza boye afia ngai nakokoka okoka te nini mama
Ninango. Il faut tomboka. Ngana tomboki libela, sina tomboki libela. Ninango nzoto wapi? Nzoto wapi yako? Nzoto wapi? Oya wapi? Matinda. Nakutambula pela tano. Mama yango wana. Nini? Via situka tele maotondoka. Ninango olota. Olota. Matia to luka kia ngote. Ngi matia. To sale lango. Tango ekoki elombe ya telemi baninga ngai nyonso balati confusion osana bango ezalaka nde ngai nalimwa albizaza na ngambo na biso babetikelelo anula victoire elonga ya biso. Ah, comment vous me trouvez? Maman. Ah? Pourquoi ni? Soit. Soit. Ah oui. Na âge là yo. Combien la bonne âge? Oh, ça te va, hein? Comment vous me trouvez? N'est-ce pas joli? Donnez-moi le poids quand même. Nicolas, on a autant de voiture à ma soie. Ouais, tous en a ma soie, tous autant de voiture na yenga, bandeza na garage. Eh, Canal Plus, Doudou Mounsi. Na loba ki otindelanga ba pièce de rechange wala soki yende mutu kango ekotambola. Ah mon cher, na souffrir sérieusement. Hein? Non. Mon cher, je te rappelle. Madame? Madame? Ah bon? Donc makambo salaka na absence na ngai yango oyo. Vérité on a lugaka na yeba yango oyo. Kindumba ozosala mwasi ya ndako, mwasi ya libala, ozolata modelo oyo kobima na balabala. Madame, mademoiselle, je messieurs, avec cet habillement, pas question de lingala s'il vous plaît, hein? Je sors. Si votre papa vient, dis-lui que maman sorti. Nazo mo pepa libandelengi. Oui, d'ici, ba maman, ba tomboki. Ah, je comptais. Ah, mais comment? Je comptais. Bondumbo to sala Lengi makasi. Ngana zelengi. Obengi moi aussi. Osepe na moi. Non, na sali yo jet d'attrape. Oluli moi na. Non, eza jet d'attrape na sali yo. Faut comprendre que ezara na banzoto na ba mais soko tu peux pas na ngai moi na mbali pa poza les sensible. Bon, bondumbo ke sali la wapi. Je suis désolée. Et puis sur la parfum zo bimisozi wa. Nani appelle sur la parfum. Parfum pour m'appeler nani. Mon coloro comme on a moins de 20 ans, tu me fais signe. OK? Viens, on connaît ça, tu parles pas. On rentre à la maison. On a reçu le scandale na balabala oyo. Batu ba oyeba ke moi c'est libala, azobima, OK ça la kindumba. Tu parles pas. Attends. Tu parles pas. Ne me brutalise pas. Zonga boy. Non, tu vas me violer? Violer? Non, écoute. Oh, oza moi sinanga. Oza moi sinanga ta violer. Attends na violer. Oza moi sinanga. Tu rentres comme ça. Tu rentres comme ça. C'est là. Tu rentres bien. On peut parfait, on sur la parfait. On s'assure. Non, on appelle ce Roger Boutabou na mobile à mamie raison. On rentre à la maison. Abanda ko bisa mamie, mamie ando kan soroni ba jé. Azé ça y a mamie. Na lingé, oui c'est vrai, na linga ko la ta maputa, ou la ta badjune et ça la ko bien, mais air moko boye. C'est qu'elle a ranga ngo libanda. Mamie ando konzima. Je m'en fous, on rentre à la maison. Non, on s'en a. Quoi? Naza ba course bela au ça. Via na ko la scandale. Non, na komi kuta na katikati ya course na ngati. Via. Nzambe, prière on a ça qui est à ôter. Kolinga te. Naza na besoin mobile ya kala liboso na ngati. Nana besoin ba bana mikie wana bana bana frère. Nde liboso na ngati. Naza mobile oya bala yo légitime. Ah bon? Et puis osa marié officiellement. Ah bon?
Ne fais pas de blagues, Via. Non, ça, c'est pas toi, ça. Ne fais pas de blagues, Ça, Via. c'est pas toi, ça. Ne pour réagir, ma belle balabala, Exemple au Sani. on rentre à la maison, tu parles plus. Au Sala neti nini. Hein? Au Sala neti. Na memo na makasi tokenda. Au Sasi. Mama, bilamba nini olati o? Bamama batomboki. Bamama batomboki? Nano yoki bien te. Nalobi bamama batomboki. Nazobi. Oh là là. Nazo refe tunolota. Mama, ibani ndenge nini? Ekomi no ndenge nini na niveau oyo ya bilamba oyo lati? Eza nini pena au juste? Nalati mabe. Nayebi te. Bamama batomboki nalati mabe na mabe. Nabi mabe na ko pa libana. Bonsoir. Zunga Bonsoir. OK. Nalbi banda tu banda lo budu yibinga peshe te. Olati file pour elle. Oza na tante, yango mo ngenge mo file. Oza na tante, oza na tante, oza branché. Oza branché te. Oza tante. Papa, bayo. Yolo mangalo ngulala. Luka presse ya kolala yopo ulala ko. Siko. Mais papa, comment on porte kasi? Papa, comment on porte? Oh. Papa. Comment on porte? Je peux gagner porte pour les qu'on a la libanda. Oh. Mais papa, comment on porte? Papa. Kanisa yesika lokotaki. Kale. Kale. Oh, buvwandi boy nini, Oh, tala we, mubalela la kaboiti. Tangu moshe kaina hapo, nanganda kuna. Journée mubimba moi. Voilà. Allez. Ça va? Vous êtes bien? Jules. Papa. Ça va? Oui, ça va. J'ai un pongi, si tu as le sommeil, va dormir. Il y a beaucoup de naïs. Non. C'est mes. Abimia. Bon, je suis à Tabini en Gagné. On a qu'un wapi. Il y a mon basso là, bon, Ah, Stella. Nakukendine wapi poza nani na usali nini? Il a fallu mon ayeti. Sali. Façon maman la télimba papa. Mais bilamba c'est. Yaya. Façon abimi nandenga lati. Na kamonde omonyete po abimi ka bosikoyo. Fallu mon aye yaya. C'est mega abimi neti yete. De ce monnaie au camouin, il a fallu mon aïka. So mon qui est peut-être que tu vas bosser naï. Paya kimpuaka. Atakuta lati ndeni na saka kimpuaka. Yokantina na kubenga ine njela. Yokantina na kutala ine. Yaya zesu qui pourra ta changer à comme jamundele. Jamundele ni. Elongi kande ngisali bamboma liboto wana koma jamundele. Papa. Acha kaka ninga shawana. Moni batu fodu baka accommodate mwa mundele. Uchende baswalu gancheka. Moni. Nga Fabrice Moda tangu neza kuluba boye. J'ai fier de moi. Tu sais la pombo. Fallait ka okuta na po moni ngande na lo babu na osana nga perte yaya. Ndenga bimi. Akende ajaki pwaka. J'ai
ye nakutale we ndenge ozokumisa ngo ndire muti bukaza h ndire ka okaza neka le yanchele santé ezalamo très bien eyonge totosola kasi koyo nane mama totosola na Christine manzaki ondo beta masolo wana mama Christine manzaki abengi ngai nga na bino yaki non yo oza mwasi ya bost ozokanisa ngo te eloko te mpo anini tokotani ya sika mbula ya sika vraiment na rappele nga na bino nini yango kaka encore le retour à la te pose la tête. La kainga Sylvie Manzaki nini la femme du boss ezande yo ni ekufa akasi ya soigner pe ba relation ya malamu te poto mi pesa talaka merci à part ça vous nous Omar ezala bien bon Omar nazo comprendre été yo isusu et puis que Omar abandi bako sans que aille sanga oui Après, je suis retard. Je comprends que Omar était. Après, les alakés, non. Mais c'est un Elissaï. C'est un Salikam. Elissaï. C'est un Mossinaï. Oui, c'est vraiment la casse. Au bon, mais pourquoi? C'est un Mossinaï. Hein? Et comme nous sommes sur le niveau salaire, on va prendre un peu de temps. On va nous rater un retard. Il y a une question de salaire. Et que Mara y est bien. Car à se prendre un gars et carré. Non, c'est court. Non, c'est un autre ça. Non, les gars court. Comme quand vous m'avez dans ma team, évitez. Comment on a eu un pays tout qui est tout zunga, il y a tout ébani. Il y a tout à méta. Comment on a méta? Mais il très bien. Il y a tout ébani. On a tout ébani très bien. Pour ta zoua. Pour les kisses. Mathieu, oui. Nous faisons ça zoua. Oui, comment ça zoua? Et que moi kazaka mbali moko ko nga zana e bi très bien que nous na bolingo ngaso la sala lingi la linga ka mbali moko ma copine Mati oui mais bi swinga la lingi na ko ma folle na bolingo et le quoi yo les gens partager on a monté oui bien mo très bien et que d'abord ba ma mari ma casse moi la ko mo ban ça donc il y a quelque chose oh il y a zo caché pas na ngai. Mais non, ça va. Non, comprendre la vérité. Non, il y a la vérité. Camarade, non, comprendre. Pour ça, on dit ça. Mais si vous assure, non, marté. Comment c'est possible que vous me dites que non, on va faire vérité, vous comprendre, que vous me ça, si on a mon pali, et que vous avez un avocat. Oui, mais vous avez un avocat. Avec Ngambé. Et bien, nous avons dit que basi balinga kulanda bango. Omar aloba te. Timide, encore aloba te. Et pour ça, PM tout à coup qu'il place na susu. Ayo ebisanga te. Basi lelo. Mosala bango linga ni bala bato. Mobali na ngate, ndelo bandi Omar abima ndengo wana. Place aza alota kanga. Amona basi nyoso banzete. Batelemi kaboko banzete. Place nyonso bosali lote na tshela kisi no tshela kisi kwa kana kana yo te Mati zo anu pe ebe kisi débordé metabo epité ya mobali piso ko te ba mara les wana abo buka di mali banda ko faut que mobali les azala les ko esala bien so mobali te ba mara les ko kaka ki tuka bisika mo boy
nazala kokuna na métance autanga mal à l'aise nakika erola na seli na koti na naye etikoyo bandenge wana omoni omari ndenge aza wana donc nayebi te nasalelaki nyonso oyo mwasi asalelaka mobali na ye mais nalingaka te acomprendre ke non nasalelaki ziwa nalingaka te sino osalele ziwa nasala donc sembla comme rien n'était akompona pété omoni yango wana nalingaka kote ke non acomprendre pardon ma chérie nabongama loko oye osali mpe bien okotikanga pa ma Chantal Muzitu oui abengai nga ma mama chérie donc nakende rendez-vous na ye so na respecteyebi ma Chantal ndenge azalaka so abengi oye te problème nabongama cette fois-ci kimukolo ya ye kimukolo ya ye apa kimista kuti nange no aja moko na boka mokolo na biso boka sala 28 ans c'est bientôt mobali mais non boka so yo 28 ans oh baga c'est bokiba c'est dit boye ba aja na ignorance yo zangi no ba chiki mais na ko pona ba mambo musuki c'est boka so da bien na mettre tie ça va beaucoup la tende beaucoup la tende boyebaka po bino boza te bosalobera baconseil oyo ozoba fani sumbuka maréchal bapete maréchal nakata parle apesa baconseil oka te bino na ngai nanu pena atambolaka na série nyonso masolo nga atambola na série nyonso koleka bino babengi ko caligula faux gène Bonjour madame. Vita. Madame, s'il te plaît. Oui, Sheila. Vita, s'il te plaît. Et bon, d'accord, on a un minata. Nous avons bien vu ce qu'on a passé. Nous avons bien vu nous passé. Nous avons passé le numéro à Yemoko DJ Sam Mamona. Maman, na fête wana ya France. Mutu moko kaka oya ko anime fête wana ya ka DJ Sam. Nazo passé bino nani kasi te. Da ngana okoma na pa ya filo kolokoso. So na sisi ka ko skuta na kosola na ye mbala moko na d'accord chez la Vita, c'est bon. Merci. Okay. Na rappeler. Excusez-moi pour le dérangement. Moi c'est du bon. C'est du bon moment. Enchanté. Jésus. Ouais, Den. Oui, en fait, nous avons dit contre-temps. Parce que nous avons manqué à peine qu'on manquait. Mais je t'ai dit, le problème c'était quoi? C'était prévu tout ça, ngani deal moko. Vous voyez? Ngani ebisi boy. Yo benga Guilhem Futu solo na naye. Guilhem Futu akutanisa yo na mutu moko za très capital. Parce que celui qui bakutana kina c'est un patron. Attends papa, nabi ouais, les boss tête ndai. Ouais maman Rachel Futa. J'ai dit ba benga ye. So une fois bazui rendez-vous na ye. Et alors? Mais ça y a goûté sans ce qu'on a sandé. Merci. Oui, bata comporté. Voilà. Franchement, tout comme ma casse. Donc, comme nous, on a encore la limite que nous avons fait ça, c'est ça là. Ça quand ça me dit dans la table pour moi, tout le monde comme moi en fait. Il faut donc le petit manama. Là, il y a comme autant dans un âge à 13 ans. Et ça, on a bien aimé bata comme moi. Je sais que tu vas trouver ça un peu bizarre, mais s'il te plaît, que ça comme moi. Et ça, on a bien mon invité, mon amour. Serge Makambazo, que la ngaï Serge yo. Non, là c'est bon, Serge T. Papa, vous avez âge. Là, j'habite à Pesne sur Tchanga, radio sur Tchanga. Non, yamba.
kaka nyonso otia ngai ondimaka mafe nazala pembeni oza pembeni nanga tolingana mpona ozala clair elo oningisaka te mosu ya mwana oa bajara basi o ngai sérieux Ouais, lingue. Je sais que tu trouves ça un peu bizarre, comme on a comme ça, mon jeune, mon boîte, les messages. Ce qui n'avait pas un temps, il fallait la maman de sa maman, de l'eau de ta maman, tout ça va comme ça. Parce que vous avez fait de l'eau. Là, on va prendre c'est rien à cliquer dans ma vie. Dans la poche, on a ce qu'on appelle le frère. Je sais qu'au monde, c'est bizarre, au monde, on va chez moi à la télévision. C'est tellement yo comme on a marre, toi, bébé. Non, mais on a parlé de limite. On a parlé. Que on a tout le soir alors. Ouais. Vous allez m'appeler pété. Il y a ça blesse ici, ça brûle. Ça m'appelle pété. À mon on a pété, hein? D'accord, on a soir alors. C'est bon. Chérie, comment ça va? Bonsoir, Nana. Ah, maman, ça m'a dit que mboka. Ah bon? Bonsoir, bon, la tendresse, oui. Tendresse? Oui? Nous sommes dans la tendresse. Tu rencontres là, na soir. C'est que bazar na kim. Cette histoire aussi. Hein? Là, on s'en a bango par rapport à Batou Bazana Kim, bon Bazali Banda, on peut savoir compte rendu. Il y a des bandes, c'est que nous sommes tendance, nous sommes tendance dans le camion. Qui dit Mongongo, je suis dans la série. C'est que nous sommes donc on va recevoir Zobé la portière, Zando, bongo. Pardon chérie, nous n'avons pas de ma BT, hein? Nous sommes vraiment. Donc, quand nous sommes dans la tendresse, c'est moi dans la tenue. Oui, à chaque fois que ça a une compréhension, il y a des choses qui sont dans notre vie. Ah, pardon, papa, olobi penza mingi na yoki. Koyoka yo, na raisonner mbala moko baso mo bona yebi 140 punta. Owewa. Aga pia muntu na ngai. Ah, cousin ouais. Ah d'accord. Donc na raisonner mbala moko ye. Mais na yo c'est le moko. Kokeno midi à 14h. Hein? Omoni nezana. Na oyebi songa. Omona ngande na lati bote na mama. Naza mama makasi. So na mina boto na ko boto ata fois 2. Non ozomona ngabo na kopena za na ngai. Donc soko lingi ozala nanga to za pembe nanga. Za camarade nanga to za petit nanga confiance. Lobelo mo c'est que lobelo mo be ça na ma bête mais quelque part pesa ma bête. Pourquoi? C'est ça pourquoi me doser ngo mai yo pesa yeli. Bon, ils ont dépendre na yo en fait. Na imposer yo te. So moni que c'est bon, o tikali petit nanga. So moni pe faux. Osalinde obesinga kombote comme on a vu après mada l'état molakisi et puis mikolo na immortel voilà ko pena de mo immortel ah immortel et c'est le bien elle aura terre fortune balona bolingo et bota bolingo do loni bolingo merci ma vie a notre numéro là via s'il te plaît ah mon garçon là il a été coupé ici ah wana numa tanuchina yaya félicitations on peut ça donc là ça vino que mwana m'énerve de jeu buchara tembité et puis mon bien attend non solo ah bon na boye ko hésiter na ndimi na moko ko bala la main c'est du bon moi vrai, moi faux. Bébé Bouchou, et le gars bébé, Rambodé, Oumela. Papa, c'est du bon. Mais le bébé, non, il y a courage. Courage, mais laissez hier courage. Moto. ozala boye te eza nini kasi oboya ta otalanga nelongo mabe ate eza bato babongisa kasi chéri nikosakusana loba osimaka te longola bongo longola loboko na yo
nga betelo maboko jipsanga na betelo maboko tonene leki mpo nazangi mpona nango te ta oyo nyonso nga azalaka no awa se bambongo nyonso elanga nikiseke tolo babela niki yozwa yango pa je pas moto bozalaki na ye niki operde confiance na ngai so bande osala yango kaka mpo ogarde ngai même pas eza bongo te eza ndenge explike ngai eza ndenge nasala bongo mpo nalingaka okisa nalinga na ngai ye te kuna nakendaka mpo nazwa mbongo na ye nango mpo mobali na ngai nalingako mingi kristian na ngai nalinga mono na batitido tekela mabe makasi oyebi kosimanga te longa nango seboye papa mokolo bonga na okeni wabi oza mobali na nga venir wa mobali na nga osali combien de temps nasukisaki kaka peu importe bosala elo te tu vas me dire la vérité dis-moi la vérité bosali combien de temps